Allô, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bolingaka mama ile ya nitu. Mbote na bino surtout bolingaka émission oyo ya préparer pour le mariage. Ndenge na yebisa bino kaka émission préparer pour le mariage ezaka émission moto osala mpona kopréparer ba jeune fille na biso bazokenda ndako ya libala et mpona koédike mpe bato kolakisa mpe na baoyo mpe baa na kati ya ndako ya libala ndenge nini bafandaka na mobali, ndenge bafandaka na belle famille, ndenge nini basokipaka na ndako, ndenge basokipaka na bana parce que bafrançais balobaki on apprend tous les jours donc nous apprenons tous les jours. Napesi merci mingi na bino surtout bodisposa ata na bino mpona kotala nga matoi na bino mpona koyoka nga epuis miso na bino mpona kotala nga napesi bino merci beaucoup nde nalobaka ake nga na bino tokomosala kaka na nzela ya bacommentaire baoyo babenga nga bazali baoyo mpe batya bacommentaire bazali soki mpo otyenga commentaire yebaki na kotala nakoma kotanga bacommentaire nyonso botyaka namonaki jeune fille na nga moko akomelaki ngai natumisaki boza bien abi mama naza bien te ma chérie oza bien te mpona nini il faut ozala bien chaque jour suffit sa peine soki nzambe apesi yo kaka bonne santé yango nde eleki nyonso ozanga ya kolia ozanga ya komela ozanga libala ozanga mabota ozanga nyonso mais santé nde eleki nyonso soki nzambe arenouvele souffle de vie nango na ntongo olalaki olamuki ntongo olamukelaka bosobi nzambe nanga merci parce que bango batiki biso toleki bango na eloko moko te soki toza na bamoa eza mpe na makasi na biso te eza kaka nzambe asali biso grâce. Alors si tu fais partie de ces gens là qui sont vivants aujourd'hui, tu rends grâce à Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Lelo koza na mawa lobi koza na esengo mais na nyonso tu bible bino na circonstance nyonso tosala nini tokumisa nzambe wana ki réponse à jeune fille nango baki mama naza bien te na lobi faut ozala bien au nom de Jésus zala bien na komwa nzambe tata il faut ozala bien sepela na oyo nzambe apesi yo santé nanwa oyo nzambe apesi yo souffle de vie oyo nzambe apesi yo sepela nango oyo ozangi wana ekoya après nzambe akopesa baposa motema na yo. Merci beaucoup pour nayebi ete bozalaka na bovandaka bozelaka boyoka mama Elia Nitu alobi nini mama Elia Nitu asololi na biso nini ndenge boyebi ke bemission na ngeza bemission moye ba conseil eza ba conseil ezaka pe ya koyebisa bino pe makambo musu pe toyokaka epa ya bato alors lelo na ye ko solola na bino na ye ko solola na bino bato bozotala na ye ko solola na basoki oyebi ke oza mama Bokilo vanda wana otala yo pe oyo kotala biki mama Bokilo mo azala quelque part vanda pa ya mwasi ya mwana tindela pe vidéo oyo ata parce que elle concernait vraiment bango elle concernait mama Bokilo na ndenge nini elle concernait mama Bokilo na ndenge ke eza na jeune fille moko bengi nga aza na Londres a exposé problème na bisinga mama yo pe ça conseil ke ba Bokilo il faut kolingela bango ba Bokilo faut kozana bango boye mais parfois mama to komaka pe na suka neti moi j'en ai ras-le-bol kuta baki na nga su na anglais parce que bango na bata anglais mais anglais ngo pe kimi po nga anglais ya er moko anglais saka nini ekimaka nango siko er mo anglais ngo ba bisa kinga ki sundeni Sandra yo mto vanda na Londres Sandra yo mo na Londres bongo benga nga na expliquer likambo ngo ba anglais ngo ekimi nga ye aya oh là là anglais ngo ekimi so anglais ngo ye na oyebisa bino so anglais ngo ye na oyebisa bino et voilà to solo na masolo oyo jeune fille wana ayebisi ngai ke maman ndenge naza awa na bana mibale naza na Londres navanda na Londres awa famille mobile nanga baza awa naza na 4 belles sœurs naza na 4 belles sœurs naza na 2 beaux frères plus mobile oyo yanga moko ok nga bona akena nga na ok tanga bi ok nga pe na kena ngo na ok tanga bi ok mam ok mami nga pe ok okay, mommy, you understand me? Gabi, yes, my daughter, I understand. Abi, mama, you know English? Gabi, yeah, I tried. My English is small. I tried my English small. Patricia, Patricia, je te fais de gros bisous, Patricia. Hein? Secrètement, ma Patricia. T'as compris, non? T'as compris qu'est-ce que je vais dire par là? Patricia, na Londres, na London. Patricia, là-bas, dans mon thème. Voilà. Donc, sinon, le maman, naza jeune femme, j'ai moins de 40 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants, mariée, mère de 2 enfants, ma belle-sœur, on a bazana, ma beau-frère, on a bangonio, surtout bazana na mboka oya Londres parce que les neta waya qui a ça par tous les moyens, abing ça qui bangonio surtout, ok. Toza anakata de tozo vanda. Mais cadette na bango tango alingi abala, tant cadette bango alingi abala, basen babia, le quoi, moi na souka zo bala, il faut to bing sa maman, aouta Congo, maman aya. Babingsi mama pe mama uti Congo mama ye bazana mama na Londres skonde bazana mama na Londres mama ninga zaka baki ba check up ndi basa contrôle la santé mama déjà à partir Kinshasa ataki mutazo bela ba glycémie azana sucre tout ça ndeto benga ngo diabète ba mimi na mama na hôpital
Dans l'hôpital, maman, il faut un traitement. Maman face à un traitement. Quand elle est arrivée, c'était bien parce qu'elle était chez sa fille. Mais après, oh, moi j'ai 2 enfants. Tout le monde a des enfants. Moi j'ai 2 enfants. Sa fille cadette vient de se marier. Et elle a aussi 2 enfants. Moi j'en ai 2. Toutes mes belles soeurs, tous mes beaux-frères, tout le monde a des enfants. Maman, mais je ne sais pas, maman, je ne sais pas comment expliquer. Je suis fatiguée de ça. Et moi à Londres, je suis seule. Je n'ai pas de famille. J'ai seulement des cousins et des cousines, ma propre famille. J'ai pas une grande soeur ou un grand frère. J'ai de grandes soeurs, de grands frères, cousins. Mais là, je suis toute seule. J'ai rencontré mon mari ici à Londres. Moi aussi, je suis venue à l'année des Araques. J'étais là comme ça, sans papier, sans rien du tout. J'ai rencontré le monsieur, il m'a proposé le mariage, j'ai accepté. Nous nous sommes mariés. Et voilà maintenant, maman pour le mariage de leur sœur. Et là, elle a commencé par habiter chez la grande sœur. Elle habitait chez la grande sœur, chez la grande sœur, chez la grande sœur. Après, elle est partie chez la petite sœur, chez la petite sœur, chez la petite sœur. Compte tenu aussi les comportements de leur maman, elles n'arrivent pas à supporter leur maman chez elles. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles m'ont ramené la maman à la maison chez moi. La maman, elle est malade. Elle est malade parce qu'elle a, elle a le diabète. La maman, elle a le diabète. Elle doit prendre son traitement. Il faut s'occuper d'elle. Son régime, ce n'est pas facile. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis obligée d'aller déposer les enfants à l'école, de ramener les enfants, de m'occuper aussi de la maman. J'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et maintenant, quand j'appelle mes belles-sœurs pour leur dire que non, là, ça y est, c'est bon, venez aussi récupérer maman parce que moi aussi, je n'en peux plus. Et la maman, elle est là, elle contrôle tout. Quand je suis là au téléphone, elle vient. Il y aura un téléphone, il y aura un téléphone, au solorana banane. Elle veut tout contrôler. Et je suis fatiguée, maman. Je suis fatiguée. J'ai appelé la belle-sœur, la plus grande, je lui dis, viens récupérer maman parce que moi aussi ici, je suis fatiguée, m'occuper de maman avec les enfants. Yo, kanga munoko na yo. Olobi nini? Wana eza ndako ya mwana na ye. Oyebi te eza ndako ya mwana na ye. Eza ndako ya mwana na ye kokoloba ndenge wana te. Ye babala yo kobala bayeno na kati ya ndako wana. Mama, obose ndenge bazwaki yo. Ozaki na eloko to ozaki na mukanda to ozaki maboko pamba. Ndeko na biso abali yo apesi mukanda mama boniko. Yo vanda na mama te. Yo yebi te ke na Kongo kuna. Soki yaki na Kongo nde ba famille so bavandi na ndako kuna parce que wana za mwana mobali. Elle a dit, mais non, Yaya. Moi, dans mon bal, moi, je trouve que la maman sera mieux chez toi. Bandeko. Bino basemeki. Basemeki, na yelinde bino lelo. Boni boye na baba la bana bandeko na bino. Est-ce que bino bosera exemplaire? Pourquoi boli ko tungisa mabala ya bana baninga? Basemeki likamo nini ko tungisa mabala ya basi bandeko na bino pona nini? Est-ce que bino bosera exemplaire? Moi, na wana jeune fille wana azana raison. Nancy, elle a raison, parfaitement raison. Boyoka. Ce mec est abonga pas ndeko na mwasi. Mwana mwasi abonga avanda pas ndeko na mwasi. Mama avanda pas mwana na mwasi. Neska mama kozala bien, akuvana na mwana boniko sur la masala tata mwasi, botungi ba tata mwasi, botungi ba noko, botungi ba cousin, botungi ba cousine, etika na kati ya famille na bino. Mama so posa ko solola. Mais akoso makano surtout na bokilo na été. Na quelqu'un en français parce que la fille elle m'a expliqué en français. La raison pour laquelle j'ai expliqué en français, c'est que tu je te fais de gros bisous. Hein? Koko Yaba, je te fais de gros bisous, ma belle Zachary. Ma béni de l'éternel, je te fais de gros bisous. Hein? On appelle ça, maman, il y a 6 femmes, 6 bangonios. Bah, bisous, bah, mbote, maman, 6 femmes, 6. Ma béni de l'éternel. Pesa ba maman si femme si ba monyo surtout bambote na bango. Mami Beyouk, la maman de 4 femmes par an. Toi aussi je fais de gros bisous. Mon fils Olivier Sele. O bosse ni maman Karaboy. Maman yo beta libu. Mo bima awa tel fiston na ngai. Hein? Eh. Bino ba semeki. Na yebi na mpe bino pe na ba semeki pe lelo. Na yebi sakaba na ba sesuke boza la gentil, libala balingelaka, bofanda bina ba semeki, boza la komikitsa. Mais il faut pas aussi exagérer non plus. Boza ko exagérer. Bino botikeli na aussi mokumba ya mama bino na ndenge nini. Ya lobi ye pas na bana. Maman, j'ai 2 enfants. Il faut s'occuper na bana. Maman bokilo régime na ye, kolia na ye, il faut s'occuper na ye, il faut pese kisi, il faut lier na comme le esclave moko boy. Maman, ceux qui bino bana basi boza na poto te ngeza ndenge mususu. Mais bino bana basi boza, occupez-vous de votre maman. Prenez konyo na bana baninga boy. Bino boko ba ko exemplaire na ba famille na bimbal na bino. Et puis ba bala mi boza exemplaire. Boni boyoko. Calcam que yo eminenge baso bozora endenge ni bozora na makolomi balé avec les 200, avec les 2 yeux, les 2 oreilles, vous avez rien ajouté dans sa vie à part les papiers. Vous lui avez donné les papiers, vous lui avez épousé, elle vous a donné des enfants. Ni comme ni na moboy. Moi la beginga zolela. Kabino maman trop c'est trop nazo souffrir. Maman je souffre. Nazo souffrir na famille mobile na ngai. Bino bozali 4 filles mobimba, 4 filles, 4 femmes.
na Londres wana place boza 4 femmes comment boko s'occuper na maman na bino te boka bolaka na moi oyo avande pas obino alobi maman au début c'était comme ça mais après bazok bakoki te baye kotikela ngai navanda na nani na maman nga mpe na sina lembi kovanda na maman nazolinga ba récupérer maman maman lobango atende émission parce que to soko oza kaka na mobali na poto mobali aza na grande sœur soko oza mwana oyo kiouta na Afrique oya koya mama bakobanda komate kolobelo bobangaka bana babotama na poto mpo na français te na ba anglais soki omoni ke mwana botama na poto ke mobala uta Congo aye ko bala muta botama bozaka monoko mingi te parce que bozaka na mwa limite bobiki bana bakoto eza bote po bana babotama awa na bana bautaka baza vraiment différent bana bautaka Afrique bayebi ke biso na Afrique ezaka boye elongaka boye mataka boye kitaka boye mais oba botama na poto bazana makambo wana te soki bozala ndeko na bino kuti na Afrique abali mwana botama na poto bozaka na mwa discipline bobiki ongobe bana koto mais pourquoi soki ndeko no abali mwasa utaki na Afrique il faut bana combattre pour en Afrique ce n'est pas bien maman akozala l'aise na ndako bana ne ya basi na ndako bana ne ya basi neska maman akozala l'aise bobando swana mama botongi ba noko botongi ba semeki botongi ba bokilo mama zakina bona kati ya libala botongi tongi bango botongi ba cousine ba ya poto te ba to vie bonga te botongi tongi na mama bino mais mama bino kokozala epa ya mwana mobali ta mwana mobali limite ezali ba mama naza koyebisa bino oyo bozana ba mama bino ana poto botika kosundola ba mama epa ya basi ya bana eza malamu te ce n'est pas bien moi si à moi na quelque part ça ne bokilo il s'en fout moko bino organiser bon ça ma comme correct te ata bino maman zobela il faut que ce qui sabi maman quand je suis au téléphone elle vient yo so so nana yo kanisi ni so ka téléphone mais maman le kamunini na poto distraction za na ngo téléphone mona yazo solata na maman ba na Congo ameki ko chata mo boye ba so na maman ba bongo yo tango nyos o ya ko pesa ngaki cité quand on vanda ko solanga na maman no ye maman na za na putu ele bana ngata ko yanga na yo bi mputu maman na koma mputu ya sala lipa lipa bacha matiti na tomate bacha na viande ba yangisi mama batuna babi mama na ko yanga noa po mona mputu te bandeko. Là je m'adresse à toutes les belles sœurs bino ba belle sœur ya mokili mobimba oyo mais ba belle sœur vous appelez na moi retenir vous appelez na moi amour déjà maman na mo tanga botio ta bolongo maman bino na Congo boye na yepo na mariage OK y a pas de souci mariage l'équipe bobo ozungu sa maman a un problème ya sucre ba traiter maman mais bo s'occuper na maman na bino bo pesa bolongo ya pesa ki bino amema bino ba 9 mois et plus boza 8 bo pesa maman na bino bolongo na bino boki ko sundela pas Nancy elle dit maman je suis fatiguée maman ngabi maman ope ya monoko maman bokela na monoko sika olati kaka bi maman mona linga obengisa mwa maquillage bika ba maquillage ya mikolo na robeng c'était moi maquilleuse na ngana okenda ta moi fête ça maquillage bino ka ko parole oy et si ça mbongo blanc parole oy abi mama sili singa kimia na ndako na nga moko bapa ya ba ko tala nga bovandi mama bovandi na salon bona baninga akovanda na chambre te okomona epe ka na salon sanini avandi ka so bo so anini bande koma kamona eza ko tcha bato à l'aise eza ko tcha bato mal à l'aise basemeki moi na onse bisinga bi mama tant le bina semeki na ngabi na manquer respect mama na fingi eta na ebiseka ke boya kozwa mama ngai pe na lembi ngapi naza na bana ndebe ne bozana ba occupation ke na musala maman moi aussi je travaille le temps de quitter mon travail d'aller chercher les enfants de revenir à la maison de m'occuper de maman il faut lui donner son traitement il faut que je donne son traitement mais maman j'en ai marre I am tired halobi akomi tired bokende kozwa mama na bino bovanda na ye bandeko semeki ko abonga kovanda pa ndeko na mobali mingi te simbaka te kisemeki ezalaka na kati yo ndeko na mwasi ndeko kovanda na ndeko na kati ya ndako na yo na ndeko avanda pa ya ndeko mobali ekoza ndenge moko te ndeko na mwasi aza na ndako na nzungu na yo eza nzungu na ye mais soki oza ndeko mobali teleka ndemo na biso bazosoka na mama bango achekaka WhatsApp boy mama wana asiliki yo yo kopesa ngaki te yo yo kosala boy te yo zo la kise mputu ye makamwa mputu bokezo mama na bino c'est la moindre chose botika konyokola kabana baninga eza bala mute konyokola ba baninga ce n'est pas bien bino bosela ko poza mwana mutu yo grande sœur wana l'aîné de la famille yo l'aîné de la famille c'est mec à Nancy l'aîné de la famille oza déjà mukolo parce que bisinga l'aîné de la famille on a déjà plus de 50 ans yo l'aîné de la famille soko tiki mwana na Congo et que mwana na yo aye bobandi ko vana na mwana yo
et que maman n'a qui confondre na ndako yo situation bon linga ko linga ngo banda kaka maman moi moi te bokilo le banda fandela na ndako bokilo oyo banda fandela moi na ndako olinga ko banda ko koma milelo ke moi te pourquoi bible ngo le bien lingi basala yo te ko sa moninga te bino bozo sala na sino bolinga basanga na bana bino to basala ba desta ni bokolinga ngo te bo sepela na ngote bolongola maman bino pa ya Nancy abi maman. Toute ma famille, ma belle famille, et ils aiment bien regarder vos émissions. Parce que vous avez des émissions éducatives. Parfois, on s'assoit ensemble comme ça. Comme il n'y a pas de bêtises dans vos émissions, on regarde ça ensemble. Même avec la maman Bokilo, elle-même, elle me demande, tiens, moi, si on a un service traiteur, on a un drapeau, on a un drapeau, il y a un Congo, tiens, on a un sepelagane mingi, natana bémission, maman, au sepelagana mingi, n'a pas sur le coup, n'a pas sur le zito, maman, n'a pas sur vraiment le zito, mais dans le biboye, maman, bima la ndako mwana wana kende ko fande pa ya bana no abasi mama abonga pa bana abasi bokilo ndenga ko akosoki mo bokilo asalembi mama bokilo alobi alembi yo déjà na ndako ti alipsinga na loba parce que ayebiki ngana betaka masala mariage viki na betaka masala mariage na tala sko yo comme quoi obstacle mama webi ndako libala atanga ndena za bona mbala ndinga kama ba bipopo nyos ngako na kipaka te seme ko za loza na te mona oza te siki posa ko sala kale na sali na nga kale yo ka muto ko yeba soko ko kasoni kangami te na ko samba na ba bizu na sele kale po wana motema nzoto ezo senga nzoto ezo ko buyoniza ba sala kale ngaso na kanga kale pour sebe kito bokiloza na kanga kale ke mwana kanga kale nzate bolimbisa ngai nga na muta téléphone pour comprendre ngai. Maman, s'il te plaît, je te rappelle dans 5 minutes. Je suis occupée. Merci. Ngai ceux qui pensent ça la calé ceux qui osent s'aimer to oza bokilo na nga mona nga na kishasa kuna nazaka chéri abi tetenza yango yo mobali noza ko sino komo tezaka chéri nga bien mama tika mutula chéri na mama lali na boseka yezela ka sino komo tena kaka sieri ngai mama ya biso ezela ndengo wana ye kuna sabengi mwa bana nga kuna chéri mwa bana nga kuna chéri c'est comme ça ceux qui pensent à la calais, na sali calais, il y a bisou, na sali bisou. Si qu'on a si, bisou tout ça comme bateau, tout ça déjà, encore là, bisou, moi, so ya ko commander nga eza sou. Comprendre, mais Nancy aza mwana mukie. Donc boza ko commander na pour azana nous gère. Ya boza ko commander Nancy, azana ba force mo ba ko banga wana eza na kati ya Nancy. Nancy bi mama lobela ngo kaka, mama bokilo na ngata na kaka, lokwa ngana ko loba mama bokilo te, grand sena kenda ko loba na swani singa, yo loba ngo kaka mama. Tanga kotala. Alors ça nini ako comprendre ki ngana lingi soute mwana samba nanga kalenza te mama bapa ya so bebi baya na ndako bapa ya so ki baya na ndako bokomi mal à l'aise bokovanda tana bapa ya bozoli ya boye bino na mputu kaka boye kaka soki batu baye boza kolamba kaka kolamba kaka kolamba batu kolia mama na poto c'est là où coule le miel batu ba mesana na bango kolia distraction na poto o mameza te so batu baseke ke misala bazongi ba fatigué ko ya mama baninga à l'occasion de rien we mama baninga bali olambeli bango biloko ngo pezaka na toilette mama elo koni ya koketana na koketana non c'est le bi mama heureusement que je travaille so na banda ko sa musala te ne mama asisanga lo poso mama koma antenne na ndako na ngai heureusement que na sala kana ke na musala avant que papa na mun bana ba kenda misa akomi ko chemi bala nema so kine tumukwala mo bala mwana ke musala te tata yo ke musala te ngai oya nga ke musala yo vandi kaka bona ndako yo zo kenda musala te ndenge nini yo liaka kaka monga Virginie kaka donc maman moko balobi aza impossible de bokilo musu boko maka bozo seka bo ba camarade bozo se comprendre bien mais bokilo wana balobi ye penza ezo simba te avant de pas bana na ye et simbi tele mibali bana na ye pour ça moni encore bi que parmi bana na ye ezana moko mobali aza gigolo bambela balinga olata bikota milayi wana ya boye ba gigolo alingaka kolata ke na musala te mwana mwasi mutu akenda musala siko kwa mwana mwasi mutu akenda musala ayebi ke non mobali mwana nga oyo akenda musala te mwana nga mutu akenda musala na mbongo mama apesa kasubuklo na wana respect oza ko ba embadi ba luzito nyoso bwaka na mai mama munoko lobinga ye na moni yete nde babetenga ka lisolo nazo répéter ka obalobaki babi mama na munoko lobinga yo bana na ye moko bakoki te bahabite tete mama ate surtout o wana za jigolo mama yo bo malibana ngana lingite mama yo bo malibana nga ya ba ki ko tike pa ya ndeko mobali mais ndeko mobali non si aussi elle en a marre elle est fatiguée de ta maman elle est fatiguée bokela pe mona moninga mawa
Moi na yebisi nga bi mama yo ba keseme ya ko bo malibala te bokilo ko bo malibala oui bokilo ko bo malibala po tanga ba ndebisa mwana bo etala bo soki na mwana na muto azana no mur te muto azana na ki bébé soki mwana azana trop maternel akoki pe koyoka makambo mama na ye abi mama tawasu na kimia te toza susu na kimia te mama nyonso na kosala mama fa contrôler na sala bo mama contrôler na sala bo mama sala bo na sala bo mama donc moyen te na lembi basebe ki baye kosundolela nga mama mais non d'après tout ce n'est pas ma mère c'est ma belle-mère elle n'est pas ma mère moi ma mère est en train de crever na Congo kuna mama na nga za na Congo kuna aza mama botelinga mobali oui naza pe ko respecter ye oui est-ce que so ezaki mama na ngai o abotinga alinga se comporter boete si c'était ma propre mère elle se comporter boete propre maman na nga keza kuto ero zo bana na classe nga ko bima pe kezo nga bana na classe ya afandika azela ka nyoso bele sur place etika kana bando sukola enzoto mais non mama nga pe na lembi ata bopesa ka ba conseil yango banga ba bokilo to saba semeki na yo non si ozala gentil kisi ya libala boto na sina biso te ko finga belle mère na yo non sina biso te ko finga ba belle sœur na yo nasi ki cette belle zaka boto sine na lobi mais naza d'accord te na maman ninge maman avant na ndako na yo bongo non ya bien akende pa bana na basi akende ka pa bana basi ya Virginie sala makasi zwa mama bo sala ka ba tour de rôle avant de pa na yo avant de pa intel avant de ata pa okende pa Nancy botike pa Nancy 2 semaines boki bo récupérer parce que bo pesi mwana mokumba o eleki mutu mokumba na one eleki kilo mingi pona mwana parce que paza na bana e faso kipe na bana na poto saka mo muziki bato mo muziki abi mama soki jour na mo muziki na nga ba ye na ndako e komi problème pona mama e komi problème mama za mutu amo embadi donc kokaba kutu te mutu koketa nana abi na yebisa mama nde tozaka boye mwana yafutaka ndako nga na somba bilo akulia nga na futaka telefone na futaka courant donc makambo na nga akulia akokota ngo te tala sko ba niveau bokilo bo banda ko sola bona et ça qui to côté sa propriété ya on a singa ya Virginie ça l'effort kende kozwa mama longo na mama pa Nancy kende na mama epa na yo bien pa bande ko mususu ya basi ba komo na yebite Nancy absanga komuka ya Virginie l'aîné de la famille ozaka na Londres ya Virginie kende kozwa mama longo na mama pa Nancy kende na ye ova yukutu ndo za epe ya mukolo ya mosi yo ya Virginie oza déjà maman yo nde faut vanda na maman yo nde peut faut vanda na maman ce quoi qui peut ba de comme ça 3 jours 4 jours une semaine bazongi selio parce que yo komi déjà maman oza maman ya Virginie yo moko yebiki maman bungi pa mwana mwasi maman bungi pa mwana mobali te ya Virginie oyebi yango bien ngoza wana maman bungi pa fa mwana mwasi za liberté nyo surtout et pas mwana mobali pe montant boucler tele mwana lisa dongole mwa mkepe akobanga pe kokota pena koza mo pe bokila tali mo lisa dongole mo mkie osa pe nini et puis ça peut maman ko banga ata ko baté na motema yo mo tala ningi botongaka nyoso soso ka téléphone abandi pesa ba rapport o tala boy bato bayaki bato baliaki bato bamelaki bato basa yo so linga situation bongo c'est quand même votre maman zo maman zo seye pa na yo en tout cas bolimbisa nga pona lelo lisona kina ngo beta bino yangwana boyebi ba meli ya nitu masoto zo beta zani eza ya mabala po masolo na ngazani eza ya kati ya mabala ti ndito prépare ba o baso kende na ba opo ba na kati pe baza neto toza ko balika ba moto ça déjà na kati ya ndako ya libala Nancy za toujours na respect na mabokilo za toujours na respect na ba semeki qui respect ça bohumbu te ba lobi to siki moto za ko respecter yo akomi mohumbu na semeki encore peut to na nord to na ki manteke te semeki to za na kitambo te to na masina te to na njili te donc oza chacun pour soi Dieu pour tous. Pour Nancy nenga zana ole sakaete ola sakaete osaki lokote Nancy aya na 1+ na kati ndako Nancy abote le bino bana aya pe na 1+ na kati ndako donc c'est meki aweza teke lokwa na soko to singa te na kopeso liputa te yo mo bikeza ndengwa na te mais na lobite ke Nancy amaki bino respect eza toujours respect pesa réciproque respect eza toujours mais eloko asko kana kolbaki ya Virginie kende kozwa mama ozongisa na ndako na yo nde kimia ekokota na ndako ya Nancy po mama pe aliki ba rapport soka mwana mobali aye mwana mama ali akite banda tango mwana mobali akolia alinka bale na mwana Nancy ko proposer bilo mama bilo kwa mwana moko asoka mwana bi mama so mwana selfie akolia ta kolia te ti mwana ko ya musala bale na mwana heureusement pe garçon ça yebi moi muke mais moi yebi ça pas ba grande sœur ba grand frère qui boire aux maman ezate pour nous yebi école ba embadi ba ratobanga a préféré mukuma na boka lango moi si ye moi c'est embadi na loba ko ba ya ba silika
na le papa ba silika no mo ba emba dinde bazala na ba pour aller to siko na ndena ba ka Dieu vous bénisse, God bless you boti na ba commentaire soko sepeli na liso na nga uchilinga pouce ya bien so mo ka makamna lobe sepeli so uchilinga mo pouce ya bien osalinga commentaire pour ne ba ke baye balinga nga baye batala ka ngai basani ba sepeli na ninga pe ko lo ba ke boye ba toza na mois de novembre. Bientôt, moi, c'est le 28 novembre, c'est mon anniversaire. Moi, c'est la calamité. Botin de la maman, quelque chose. Ou bien, bien, on a passé le numéro à maman Lucienne, na orphelinat, qu'on a na Congo, pour na aider bana basani, ba ko payer coller soso. Oui, qui soso, oui, kaka. Et c'est là où nous na Congo, à na photo. Toi, là, tu as rentré dans le Congo, oui, qui Noël, nouvelle, il faut bana bali anini, soso, boza monter mon fond, boza monter à malam, bolé, sa bana maman et tout, soso, et ça, la kaka, bien. Que Dieu vous bénisse, God bless you, tatanzam kalusak, mon anzam, manu belchinen, bye bye. Likata sheni shiri papi ninda shaiwa he Kaitana kuningune papi ninda baiwa me Namo Utengeta na